après Bill c'est brigadé et puis on nakati wana biloko nenge longoli baba créer sele kutu Jamaïque osaka ngolo kwa ya ba bébé yango moni ba mission na place au calculer ka wera Luka place au calculer carrière au calculer musala na yo ndenge zo kendele tona ndenge zo kufela soko zo tala ndenge zo kendele na ndenge zo kufela soki bozo calculer ka wera boza na ba retard rebelle et puis boza la baire rebelle na ba carrière na bino o lobby boza ba perdant on se comprend. Salut chers internautes, salut à tous les abonnés de Viso Plus TV RDC officiel. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Viso Plus TV RDC. Vraiment, commentez, likez, partagez et que ça là vraiment bien. Oui, c'est bien moi votre humble serviteur Lebrun Kigoma. Merci encore la patronne Bella Dinganga Balobi maman sociale maman Oyo Azalara souci à banana vraiment Bella Dinganga depuis Paris, tu es à Londres mais aux à Paris par rapport à la visibilité, par rapport à la news, il y a concert, il y a Weranson et les gars qui hier samedi le 15 février, tout le monde qui a image vraiment et ça là qui bien. Et puis merci encore à maître Serge Loukeba. Maître Serge Loukeba, merci encore à Blaise Malanda Showbiz, et puis merci à Nana Lukuji, copine ya Claudine Bolenge, et puis merci à Maître Zodolo, balobi wana staff ya Bella Dinganga depuis Europe, bambote na bino vraiment yangwana, merci na ba soutien, merci na ba conseil oyo bo pesa biso à chaque fois pour na conserver ba abonné na biso ya Viso TV officiel RDC, abonnez-vous massivement. Il y a posé occasion, il y a partout dans le monde, que ce soit en France, Belgique, États-Unis, Afrique du Sud, Angola, partout. Abonnez-vous massivement. Nous comme abonnés à la chaîne, comment abonner à la chaîne vraiment bien. Merci na si ma caméra balobi petit 3 fois, Aza 3 fois, Soste Koeba Musala et Salaka vraiment kitoko. Merci encore na présence, il y a LK de la presse et assistance Nayo et Salibiso. Kitoko, vraiment l'actualité nous oblige. J'espère que le dimanche le 16 février. Oyo na Katia Kinshasa, toza na Europe, toza na Belgique, toza na Katia King na demande na bino ba abonné na biso. To mona ki concert ya Weranson et lobby le 15 février na Arena Grand Paris. To mona ki full wana, to mona ki sold out ndenge salamaki. Toza la gina moko communicateur avant concert awa na chaîne Oyo. To la qui est que non le 16 tozongelaye. Donc le 16 tozana déjà. Merci Bokanga communicateur ya Weranson confirmé. Montréal ceux qui toza même langage vraiment Zolanga déjà invité dans Nazane à Autorosola. Après Arena Grand Paris, merci Bokanga. Bonjour, merci Bokanga. Yembela na sengo alléluia Weranson alongi etumba kumisaye na esengo Weranson alongi etumba. Merci à tous les internautes, na abonnés fidèles, ya scène na biso et puis na ba Weransoniste ni so ba mourir ya bonne musique, ba congolais tout au bazaki présent na Arena Grand Paris vraiment donc seul remerciement et puis récompense oyo ba kozwe pa na biso ezaka merci na onion so ba salaki ba bimisi ba mbongo po boya kota la spectacle mais sauf que batu bayaki ba regretter. Pourquoi il fallait battre billet ou à 500 $, battre un moins cher spectacle les kimbon wa billet fois 10 na salamate ba beti na bango mais ba comité donc Wera détient le record de tous les concerts il y a ba mission congolais record il y a tous les ba concerts. Il y a des missions congolais na mboka oyo tikalika e pa Wera po tikaki yango na Zénith de Paris aye lisusu ka aye moko mutalongoli yango na Arena Grand Paris donc il y a pas match il y a pas photo to ça ko sepela to gagner bango Weranson azalaka toujours Wera champion donc ti bayembaka ezalaka en fait et à un sentiment par rapport il y a sa manière de faire il y a savoir naie et la kisami
après 14 ans azo beta lokola azakana bango tous les jours mais bilengi a pesi bato bakendaka tout moment baokoka kopesa wana te tokota na polémique te mais du moins bravo félicitations dans le big boss le roi de la forêt qui est mon président qui est mon artiste le défenseur valable de la musique congolaise le logo de la musique a bien vraiment représenté son pays musicalement na 4 Europe donc il y a pas photo il y a pas match bolo balisu te et kende nango ba sapé quoi ya nyose quoi ya mais toza toujours na sengo kutu il fallait tozala déjà merci na mutunanga moko 3 fois mobali le chef ya ba communicateur wenge musique maison mère cette fois l'homme quoi donc il fallait tozala na champagne to baye mais yo zwinga vite pour champagne il faut ya la tête so pe il y avait monsieur Sila et ça la bien pour les jours na biso fête na lobaki na prometaki bato na koya le 16 awa kaka na chaîne au Vision Plus TV to sala mpiaka to sala nini na lobeka na koya le 16 et puis na lobaki je mets ma main à couper soki na lobaki soki wera réussir te kokata na le bima kata na tete bon moi yo ba kata donc wera ayoki saka bato sonité oso comprendre were pas were seke ya kate were nde kolo musique ya mboka oyo mituna eza yo ba réponse eza vraiment mituna eza ya ngai ba réponse eza ya merci bokanga tozana awa vraiment tozana awa par rapport ya ambiance ya réussite ya le 15 février conseil Arena Grand Paris ya were ensemble tozana merci à mon vieux Ange Mwamba déjà la Katakine avant le 15 dans un sabino d'Akeno vient Ange Mwamba Ozadana Katakini awa ambassadeur Ange Mwamba tozana déjà il y a tel concert d'Akine il y a tel concert parce que c'est la réservation déjà va so regretter ma bé danser arrêter bilingue moko mais bato peut tozala ki total yango ka lokwa to aller na salle na bi que venayo vient biso Ange Mwamba ambassadeur que je salue à passant donc Werenson aye pena ko solo Ange Mwamba aya na résidence mwana poto solo akendaka zonga ba ye akangama na ete lokwa bato musuba fanda ba foyer ye pena salaka aye na ye avandi kalata zonga kozata na po ba date zo funga ba isusu to lancer ba date musuba tu ba kozala ba bossa boye bato ba yaka pona kosunga ke azui na poto aye kosunga na ke donc bato ya ko féliciter puis ya ko protéger makasi na mboko donc sengo na ngeza nanu bato belé ba menemizaki bato belé basaki ba contre campagne pour na concert mais bien bon quand la Bible nous dit mes enfants seront la tête et non la queue nzamba lola kumisama Werenson assemblera nzamba solo pour aiza makamba kisite tomoni kisite na kati wera obimiselo mo boya popula ezate salidie ando taka maboko ne likolo ngate nzambe donc mapata mama pasteur merci na ba prière to sali ba jeune ya bandenge na ndenge wera memi ba musicien na ba jeune pour nous concentrer pour et pas nzambe nde solution zalaka on comprend et là mon côté ça pas nzambe et puis moto nyonso atalela nzamba za ka décider yango moni wera alongi bango a gagner tout le monde matonde zonga ka pa nzambe na okamwa sikoyo batu balobaki wana satila wana mukolo tozo ya wana merci bokanga tozo ya wana merci bokanga tomoni spectacle début ya concert tina fait nango total ngo biso tuna ba réseaux sociaux malgré toza la carte à France té toza la carte à Paris té to moni yango vraiment félicitations à Werenson Igwe de la forêt vraiment félicitations na yona longwa na Linette parce que Arena Paris merci na Igwe de la forêt félicitations no ba flair na réussite ya concert na yo vraiment en tout cas et salut tous les Congolais qui toko. J'espère bien même Nabana S va s'épeli parce que message on continue d'abord na hymne national. Voilà un patriote. Batu balinga ko ganga likamba patriotisme. Wera la kisi kaza patriote à solo. A côté na hymne national na drapeau ya mboka. Mais na bisi bino sala maramingi te.
Vous comprenez? Wera kota hymne national concentration à mu Congo. Pour le baké bolingi et un message. OK. Et message c'est ça kaka batanga te wera a koti na mu Congo boye. Mani tanga koti boye. Ala kisake bo poignarder nga na kata mu Congo mboka nanga. Donc a koti a lobby na kombo RDC. Bo poignarder nga. Mais na baluki en face na ende na talabino. Vous comprenez? Tala. Nabisi bino batika wera. C'est le phénomène. Vous comprenez? De la musique, il sait comment faire. Azal na plein de stratégies au mon côté à Coca-Cola. Yango moni ba mission na place au calcula ka wera. Luka place au calculer carrière. Au calculer musala na yo ndenge zo kendele tona ndenge zo kufela soko zo tala ndenge zo kendele na ndenge zo kufela soki bozo calculer ka wera boza na ba retard rebelle et puis boza la baire rebelle na ba carrière na bino o lobby boza ba perdant vous comprenez donc batu ba sepeli peuple zengini ni kimia kimia lelelele mais la bien message ça va bolinga wera pesa wondeni papa rien un message fort bil accompagner message congolais to sala nini ato kumba wewa ato zo sa nini minyoko kakela na to botama minyoko na kaka Congo OK tolobisi bango peuple zengi nini kimia c'est d'un poula lelele kimia c'est dans senga kimia na vina. OK, merci beaucoup vraiment par rapport il y a date lobi o lekaki déjà parce que déjà leki arena campagne tout monde qui nenge spectacle lekaki mais merci beaucoup ngelo mona ki étonné wera soni non na yeti mais ba musicien et ba bandi concert bazana cohésion na public. OK, secret nini wera zana ngo ye moko na yete mais zo senti public ezo bina na ba musicien Jamaïque na Pointe et roi Sabo ba musicien ba Travolta ba Inongo ba héritier catholique ba parfait d'hiver bazana cohésion mo neti wera za wana mais wera no yete. Merci, c'est par rapport à la formation au Bazouaka. Il y a une école de formation de musiciens et Wera est le faiseur des stars. Ils ont fait mieux que eux. Il y a une mission Wera na bango. Ils sont mieux que eux. Ils sont mieux que eux. Oyo ba minimisaki ba mission na biso. Ebi ke ba mission belé na mboka oyo. Bazalaki ya koloba ke wera obeta na nanya na mission ni na koyemba nanya kobuaka. Mais ba Jamaïque abuaki ba cri na biso maison mère. Koleka na bato ba buaka ngo avant Jamaïque ya maison mère. Abuaki koleka ba kolo ba cri ya maison mère. Eza kolo crité. Cri ya maison mère. Vous comprenez? Ba cri ya maison mère. Et ne ba cri wa bogi ya Céléon, bogi ba cri ya. Ba cri ya maison mère, c'est Léon da boaka yango. Jamaïque a corrigé yango. Pardon à ça nini? Na lobango avant émission na lobi na Weranson toza soki tobi lelo totanga ba animateur. Toza la vraiment vrai totabil animateur légendaire à maison mère suivi de brigades. Vous comprenez? Après brigade. Le cas de la presse a ma cambo na solo la ngonaï. Donc après Bill c'est brigadé. Et puis on na kati wana biloko nenge longoli baba créer c'est le kutu Jamaïque au sakana ngolo kwa ya ba bébé. Ah côté Jamaïque ça na ebisaki bino eza lelo makamba football. Football est comme makamba ba zen. Vous comprenez? Au moins tu as ba Yamin Yamal na ba Barça. Tu as ba Vinicius na kata Real. Nenge ba roi Sabo lelo bazana ba Jamaïque. Ko côté la biso mutabeta kalate lobilo. Mais tout le monde lobilo a tchaka bi. Te bala lelo ya différent. Lobilo peut-être a tchaka ya orge.
lelo voir eza lelo voir eza po na voir ba okosa te attaque c'est l'équipe voir eza isote a okosi mais ko bwaka ba cri oyo ba Jamaïque na roi sabo baza bwaka na kati ya concert wana ya lobby donc il razo bwaka ba cri ndi ya Seleo aboki ba cri ya Bill koto oyo roi sabo bwaki ba cri ya roi David abwaki ba cri mususu ya ba animateur mususu ya ba kene obike komona neti na podium ndiye Seleo aza na podium ndiye roi David aza na podium balekaka bango omone na minute na lobaki yango na ba émission avant que lelo na animation ba animateur na mboka oyo il faut tanga roi Sabo il faut tanga Jamaïque na animation ozo comprendre na trône ba fandi sibil la habilité à ngaye toya na entrée avec toya mystique a comprendre qui animation n'a un problème té maintenant soit ka bill babenga bango ba électron libre donc azawana arana poste té na kata terrain makanga lingaka na zo musique lokwa ballon électron libre wana eza ba rôle o ba Messi ba Vinicius ba Cristiano Ronaldo banda beta ba Real ba Barça ba rande nini soki alinga telema na 7 atelemi na 7 so ngo telema na 11 aye na 11 ermo mo na 9 ermo aye 10 ndenge bil lobi alaki koto jama koto wasabo o comprendre bil sko na 4 aolinga na ka bila o memaka mona songi côté yamaza lebi si o trop mais ça telemi pembe na yamaza c'est électron libre babenga ba essuie glace la ballon essuie glace et salaka na bakar bil sko abongo mole pe na bo jama bakena dio ozonge bo roi sabo ozonge ba ye na kakol ermo ye pa vie na e o bilela atala et puis faut mon chorégraphie tikako mais nabi soki alaki bilité tobenga nani parce que mon yo trou o crime moko boye ba embrier tonini jamais to sali musana biso en bonne difforme to réussir concert na biso na Jamaïque na roi sabo balobaki ebele na moni ko to mokolo moko oli ekangi ye ogole la yola oli mono abarumbo ya kuluno nani o animateur nani mwana Bercy aleli ya kosaka po ba na ngiri kaya ngiri pardon mwana otabo na comprendre mwana ngiri ozo comprendre aleli mabe ni babe tiete ba isana seul concert qui attendu na Europe événement o eza attendu na ne o eza ki événement na vrai non nango eza ki ka concert awera bazela ki sko bazala po ipesa bango moto or batali sikoyo Jamaïque modèle obwaka place otoko tia Bercy ezate po bakri wana eza makamuto lela kaba ala nini loko moto na toilette de sumba parce que c'est na terme bon donc ça besoin ozoko pa mo ça na besoin siko bakri wana ya rapport te donc on sentir repérer que roi sabo akei ou quand jama ale bila obila ka likolo wala mais bakota wapi to solo la nanu bakota yo wapi balobeka répéter bon au moni problème babi ote babengaki bango ba répéter te fallait pas répéter pour toyebi santé ndenge mema biso te voilà okomona na santé bien tango na obima boye pe na ko kweya to bazalaki ba réserve ba roi sabo pardon bazalaki ba réserve ba roi sabo on est pas répéter to tala siko soki roi sabo peut-être a beli ndete o récupérer siko titulaire abilité azui pe problème té azui pe visa ba benga yo pe pona nini likambo visa na lobaki na bino wera za crédible na mboka oyo et un orchestre moko te zui plus de 100 visa lokwa wera pardon plus de 100 visa na biso wera memi na ba papa yenga papa yenga santina na poto merci beaucoup ba azui 54 visa 50 ouais c'est ka to mais bon c'est non ndeko OK ba 49 mais neni ba siko mettre ninja ba nani batika ba danseuse na biso batanya batika o moni ndesona
nalobi boye na sali confusion comme ola banani ya tika oya omika sandoki soba yebino bakongo te banda c'est normal mais eza na deux danseuses etika wera toke nalobi boye Sarah wera toke au grand complet omoni bango te badanseuse baza to baza te babili to babili te nalobi boye omoni mboka nyonso mesi bokanga mpe ye na tikali to la tikali te loba non mesi bokanga tikali to tikali te bon yo tozano na kini mais nalobi boye ngana tikali to la tikali te eza na bato mosu foto tikala ye papi le prince tikali to tikali te tozane ana kini tokengela mboka te Sankara keto akete Sankara na poto Maître Ninja keto akete Maître Nonanta keto akete ah voilà ba kese comme biso pe il faut tout ça la sécurité ya mboka vous comprenez wera ko mema 1000 personnes tena concert amemi oyo bazaki comment au point et puis bazaki nation si ya kozala wana bevenement silité vous comprenez est-ce que ngane na vandi boye na ale na souci na kende arena Grand Paris te na ale na posa wana te bozaki na posa vous comprenez na ale pe na posa wana mais tango ambassade décidé autrement est-ce qu'il faut na lobaki wera betinga 12 pour terme comment ka ba beti 12 yo ba beto 12 za nani na mboko vous comprenez ce que peut citer balobaka sepela na lipamboli ya moninga po ya yo pe lobi tango ekoya bato basani basepela nango batika biso kimia tobeti concert baluka siko bapesa migenie mambongo bapesa ba diasuka bapesa mombele po nini baoluka ka ba raison bakoluka makambu ya kosalela ba émission mais kota kofinga ezate balukaki et puis il faut la wera niveau la tiba mise entre scénique non ya ba mise gangi si ba et puis ba mise wera ba sai no disque te que ba yembi boy mais ba na succès koleka batu ba sali ba disque mise wera ndete lelo catholique o tena misieni chanteur ni to mona ba rene betama ba misa fali ba succès baba misa ba faire to mona ki ba zigola ba oyemba peuple ni ça c'est risé na ondima bana na biso ba koko ya wera OK ebo to mona pe ba nata pe ba prestaki na ba rene nata wa nata fali popa oh ndeni nata oya fali nata fali ka mona nata te arana misa ko mona nata mona gete na ibende nata ebo ba masudi ya fali ko baba mike nata te miso mon nata na F victime e biete ande merci beaucoup abo ambassi pe to mona kina barena ambassi salongwa na etika ye ko sala ta qualité abina mabe webi ambassi na problème luketo babili sai combien de ya biso ba oyemba catholique tala pour mona catholique modèle asali inongo drapeau l'état Massananga Dinara, le ministre de l'Ambiance Dinara, non, les lobes. Vous comprenez, au sentir parfum d'hiver, orchestre, t'as la parfum d'hiver, coup de chapeau, Babilo que mêle alias, Noko. Pour Babena qui est Noko. Il y a alias. Parfum d'enga au béton. Ok. T'es parfum, félicitations. Donc, ba félicitations zongi na bango nyonso pour muta soué na maison mère ate na le bango bien muta soué na maison mère azate vous comprenez na le ba bien maison mère actuellement mutu a soué azate tout le monde peut prestation il y a ba musiciens différents enfin toi non là ba o ba bandaki tout le monde peut prestation ya Jan Cecily les chouchous les chouchous tout le monde a une prestation après Adjani je na bossa intérêt ba 20 ans passé na kati ya Paris na prestation na grande scène arena Grand Paris tout le monde a une prestation na via bengaki public esengaki Adjani OK babi non yaka susu ya public ba mankaki etamolai babi non cette fois-ci vieux il faut tout monde appel Adjani wera sali par na ye OK à satisfaire public na ye et le quoi nemba lobi ndetro sano boy non le brin to na posa pe zumusu oyamba Messi
exemple na boulevard. OK. Ba fanatique to ba abonné na bino ba sengi. To kende to za chanter. O memanga to ke na boulevard. Na sala buzoba. Na sala bien. Na sala mabe. Est-ce que teli sou yo? Tetalingati. Ngala yo sali par na yo. Donc makambo leka bien to solo la guitare. Prestation ya héritier Watanabe. Ozozo kaka. Watanabe moto na tembe. Tano nenga lati. Ozo comprendre vraiment ton atembe. Aye apesi mais obi ke sans wera yembi nini tala héritier obi ke na regretta anda comme président te na ndela mabete wana ebi ke ba mise ba osilika ba mise ya héritier ba osilika obi pourquoi na regretta rapport héritier non na place na maison mère. Vous comprenez, il y a un moi regret nanga. Héritier à la place et puis à un esprit nanou ya wera. Et puis tel la kaka héritier sur scène, aoyem bondira répétera na wera chaque jour héritier à carré soudé. Ça fait déjà beaucoup de temps. Non na répétition héritier kotarade. Héritier abini papa ya maison mère, c'est comme si azalaka nakata maison mère. Ezaneni Aden ya wenge ça kibowera eza na héritier coup de chapeau na main forte ayaki ko prêter pas vie na ye vraiment donc na vie photo zakaba vrai na lobaki concert ya wera la porte grandement ouverte mais na bateau bazaka kaka vrai OK on se comprend bano bazaka vrai na vie ba ye calmement misu pe baza vrai ba ye te pona ba occupation na bango cela n'empêche mais bazaki vrai Nathan, bah yé, qu'on satisfait. Pour faire pas l'ingoya, pardon, Fabriga c'est pas l'ingoya. Qu'on fait l'homme idée écoute à Senga ou Rabi petit dans la boîte katanga po. Qu'on fait ça à Paris, c'est à Londres. Senga qui Londres aux Américains. Oh, maintenant ouera là qui si et puis na vie photos à canab esprit le quoi ouera. Na lobango ouera. Akoleka ba pasteur belé na mboka oyo nanini wera ka rankinete wera bwaki kofit tolingana to salisana kofiolomide salukute boyi yete so ça les boyi pourquoi na pe na comprendre côté place musu ezaka bongo tanto vina o mono akaka na mal chance balinga côté pardon pona makamno na bi mutu musu tanto vine ke na bongo mais wera du moins asali par naye alakisi bo pembe ya motema bo peto ya motema o comprendre abwaki bango pona o plaire batote po monta senga ko fina concert ate mais wera bwaki po la sabino ke alinga bango wera bwaki fere mwana ye mais batu bakangami mais to konga no mo mke place ngo yango place mo to konga no mo mke wana to moni mo fanatique ba déclarer comme va faire rigola Wera so Igo le roi de la forêt bois qui fait rigola. OK. Te wera mutabwaka ki ale fanatique asengi bis. Ali balingi souffrir. Balingi souffrir mais et comme na point mo bonnet bazo linga pe héritier pe aloba faire rigola mais to moni indi héritier be songo 12. Nani banani point mo comme fanatique. Fanatique na dolinga héritier ba ma éviter. Sentiment ba fan bon. Héritier et alaki par rapport à temps. Héritier pas ko bandaka ata ba no boka ba mission nyonso. Mais tout le monde a boka chéri. Kasi tango amoni a préféré boka mokolo que yaya. Vous se comprendre. Ça na ils ont le problème pété. Ba pena omoni hormis musique boye katina bango ba ka ba frère. Vous se comprendre. Atali na place na boka frère nanga. Tant bien à boire à couteau papa, nous mon à boire qui jibempia. OK. Donc c'est simple, bon même en polémique héritier à moi n'a pas jibé. Il faut toyer baké musicalement mon talinga bote jibé. Et jibé le quoi talaki a tengana na makamunanga. Oh peut-être ya ko vanda ko encadrer ko former ko zwanga temps. Ou randi maki a former ya ngomoni abimaki père ya héritier. Vous comprenez mais par reconnaissance héritier patali na place na boaka ba frère nanga tant bien qu'on na boaka papa vous comprenez donc sans polémique
sans problème concert ezanga polémique na poto banda ba concert et bande ezaka concert tout le monde qui peut lever les rideaux ya ba Gaz Fabulous ba frère nanga msusu na bosandi ba combo par là MC bokango mona kango ya komona ni Gaz Fabulous au pas ayemba ba biloko ne pe kanga kim na batamo ko boye à prester à lever les rideaux na concert Wera son ya rien na campagne ça la gonde Wera il faut comme un ministre ya culture. OK. Et puis Wera il faut baye ba place ya kota Wera na mboka oyo po ara vrai na bato. On se comprendre. Et puis Wera a soutenaka bato baza na chemin ya réussite. Lelo mutako ignorer Gaz Fabulous c'était ça une émission ko lula te. On te comprend les prêts. Donc Wera a kogi jamais na lula te na lula rappela na bi ko lula te on lula peut-être Gaz Fabulous c'est va lula ya la bi ko zala la lula te au moins ndeza la lelo ba Gaz Fabulous soko boye na mboka o c'est quoi motema mabe siko na apport na bango ba na ngona musique lelo Wera est un père de la musique actuelle de yangona lobaka c'est le sauveur de toute une génération. C'est le sauveur de quoi? De toute une génération. Les loba génération oyo eza ba Fabulous ba héritier ba mutuna biso nani ba Bekam ba Bina Filé ba nini autant Wera kendara toujours ko prêter bango main fort azaka na posa baya bakoma pe ata ba koma Wera te mais bakoma ta na 50% 55% Wera. Ozo comprendre yango monaki Fabulous a osapé Moussa na bien azaka ne bien na vena pourquoi pas ba PCP chance. Tout le monde peut falloir après ça qui na Gezma wete. Ozo comprendre pour falloir peut copier ming esprit ya Wera. Pardon ça la nini? Fallait à copier ming esprit ya Wera. Il y a générosité. Il y a ensemble te bayebi pour fallait ça la ming tala fallait même marabato nenge Wera même marabat fallait azui idéologie wana pour Wera mutabanda OK na ba musicien kala na yebité vous comprenez allez fallait pas saline le lo salango fallait Wera même artiste et comédien fallait so talia memi pe artiste et comédien vous comprenez héritier ba emboîter le pas donc Wera il faut balinga mingi na mboka oyo net Fabulous actuellement abandé peut-être ko calculer ko beta na basala ba niveau wana OK vous comprenez mais par vision na ye ayebi que le loso esimi na ko beta ka basala mais oyo auto revaka yango te koma ka réalité OK vous comprenez mais na réalité ba beto sale oyo belé baganga ka o ba omi kumisa pe ba danger ba na salle ba beti non salle ya modèle wana te parce que il y a 8 ans a betu ebi marketing ni Wera salé les promotions et puis visibilité ni o ba xamelier na minute so côté au kata peka parti na rotapo et comme il roi concert là OK c'est ça Fabulous salie mbongo na sima Wera OK merci beaucoup vraiment tozana yo tozo chité déjà émission la biso tout le monde qui lobby ba chaîne mususu ya YouTube bazo filmer ba côté ba vidéo ba basala ki ba bike no Wera soldat tuneza ya lokuta ça ya vrai té soldat wana ça triqué donc na habité oko répondre ba ndé tondimi soldat eza triqué eza ya busoba tondimi pour moi na Congo na ebisa ki yo batu ba koluka d'abord tant que tolobaka soldat ça les a 7000 to 9000 places. Boteki 9000 billets. Oyebi na sewana et à la place ba contraté. Na se place ba bazala et contraté na kata. Et ba vidéo on ne ba bazo filmer za na sewana. Oh, butulanga wala pe la famille. OK. Donc soldat utindeza wana par rapport au nombre de places assises. OK. Babi ça les a 9000 ba kota 9016. Mais si qu'on a na sewana liboso podium tout autour à podium bato ndaki wana est-ce que ba compter ki bango pour banda d'abord gradin ezaki déjà plein donc Wera sali débordement salle
Vous comprenez? Gradé tout et à la qui plein. Allez, ouais, avec ça débordement pour bateau, bah là qui a 5000 personnes. Il y a des gens qui sont gradé, bah fina na badae. Vous comprenez? Donc bêti plus ou moins à 13 000 à 12 000 personnes. Bon lukanin. Beaucoup bon luka babande koloba au spectacle. On nini. On est, et puis il faut mon habillement, bon, l'obélate. Ce qu'il y a là qui dit, papa chéri, il dit, biso le roi de l'obélana, biso te met l'accoutrement. Mais où est la zone ici, film, oh, il y a des gens, mon appel, ah, t'es. Zanga combo, bilambango, zanga combo. Ah, tu as rendu bateau, yo. Ndeto ba lubi luté. Toi, ka ba vantarte. Est-ce que où est la cola te lambe zanga combo? Ouera. Ceux qui pas tous y en a coûté au lait et à combo gagner bango. Bongo ouera. Ok, merci beaucoup. Question de Soukato qui est dans la shit parce que Montréal, petit 3 fois, Azo signaling déjà tout shité parce que TV Zangonga. Tout le monde qui a fait un concert, Odile Manzaka, Bino, propose Boloba qui a annoncé que non, JBza invité spécial. Mais tout le monde concert jusqu'à. Et Bandelti Souka, tout le monde présence à JB Pianaté, mais malgré JB Pianaté, pas en Europe. Tout le monde est bon côté. Batou, ba proposer qui, batou, mon étant tout le monde invité surprise à aller. Batou tout, ba comment on a vu n'engue vieux Nicolas à la tâche na JB, ba ebika ke montakoya JB. Or, na loba qui a ngoso ozongi senga ba émission na bi. Oh, tozela, ouera sara obiso to kalikela raté. Na bi oya Odile Manzaka na émission. Merci. Odile pe aza ouera te. Vous comprenez? Odile pe d'après hier, pourtant on baloba qui invité surprise mutunya ça commence à calculer na ndenge. C'est le pe Odile la monnaie que on dirait ka isa JB mais via boina nous koyebisa biso. Na devancé déjà vieux. Na expliqué que mutakozala JB. Mais si quoi en réalité, est-ce que bon moni JB? Bon, mon ici, bête. Oh, déjà, invité surprise dans Bisso et elle est à Bill, à Gianni, Patouzéa. N'hérité. N'hérité, Watanabe, excusez, pardon, pour qu'on bosse en hérité dans le coin de l'Issoumu. Donc, n'hérité. Tout le monde a Bisso Batebel. Ok, comment, à Benissi, Nani, pour, au moni, Batou à Mokili, Balingara Batou. Balingana pour des vrais te. Batamokili balingara monta et de moningate. Ouera soit benseka jibe. Moni plante au sali. Et ngo koma basangani. On comprend basali plein pour jibaye. Merci. Le quoi peut papa sera na makamune pour papa série peut azo présider d'ici là na 4 Europe. En tout cas merci n'engue pas yena été 100%. To vandi autour kotango o eza wenge. Papa sera soutenant qui montou na collègue né de près et de loin. Vous comprenez? De près à la qui avant concert, de loin na kata concert. Tala penanga tous abona kalata. Donc au moins pena que kozala émission libanaise facile te pour au monde bombe. Ah, au moins le bon père. Bon papa sera au bêta jour à concert. Toza donc papa sera au bêta. Merci Nabana Wenge, félicitations à le big boss le roi de la forêt a prometté qui chose promise, chose faite. Donc, aloba qui récite et Ali, récite et puis na kumi sinzambe pour abimi singa prophète. Na loba qui na nzambe ouera au salampia kate, ouera au gagner bango de l'entrée pour entrer. Ouele qui a ouera ezate. Na loba qui a au kata match de l'entrée, moni batu mingi bebe ka ouera au kota boya au salabo. Mais ba moni ouera Okita abimi na ngona on comprend et puis dans obima o ezala ki fort eza hymne national nzembele ki ngona mboko eza raté hymne national sko y abimi nango ba malanda ngulu bobima bolanda. Ok, merci vraiment, merci beaucoup à Toromi Nasuka émission na biso ba mbote no puis ba mode de la fête ba fanatique toi Igwe le roi de la forêt puis na ba fanatique toi maison mère mode de la fête na par rapport à spectacle le kai lobby le 15 ezani et puis na ba dédicace no vite parce que Toromi na vite fait Toromi Nasuka émission. Merci na ba fanatique ezaka merci pour ba sombi ba bien na bango ba yepena en masse ba sandi si sale donc ba lié si sale ba tondi si sale ti ba sandi si sale donc et lo kwa ko pesa bango to ya ko
ya kosala pona bango koleka merci ezate. Merci lisusu na président Dom na Lille Musala Kitoko, président Bilankolo, namoni président na biso Maman Claudine Kinwa d'abord, Maman Claudine Kinwa femme à l'espèce na Musala Maman Claudine femme à l'espèce vraiment donc eza facilité namoni lisusu Odile Manzaka Mwasi Nzambe CPI Pitbull Sankara de Kunta Maître Ninja Maître 90 namoni Jadis Sekiaku Jeff Noir mon moto de 4 mon vieux 6 à Soukama bozaki tellement belé ba fanatique tout ya wera o nyonso bosali pona maison mère nzambalo la zong c'est la bino e belé Karine Boluka Mama Dubaï là où repose la confiance de Messi Bokanga et puis ya bande koloba no mona image ngo flou wana za ba image oyo batu ba yibaki na ba chaîne batu des connexions, ça la floute, la vraie image, spectacle riche en couleurs. Il faut mon lumière, mais réalisateur, la diable na lumière, son bel balisusu. Toloba qui to kangi actualité 4, to koniem babango na minute wera, ba demande batu ba oyaka ba merci. Alemi téléphone à pour la première fois na vie déchargé. OK. Atena ba power réseau déchargé ka ba on dit maté et chargé mais déchargé. Ba ils ont chargé de décharger pour message appel Kindoki. Donc merci Nabino, merci na chaîne de numéro vraiment numéro Zaraka plus 243 89 61 35 821, c'est le défenseur de Wenge Musica et de Weranson Nazawana. Ba question, ba suggestion, ma kambutu, ba remarque et ça les la ngape bien yangonde koli sarabiso pour na kozalaka vraiment professionnel na ba sortie médiatique na biso donc oya yebité olio okolela yo nana yembela ye na isengo alléluia Weranson alongi tumba kumisa ye kumi papa OK voilà tu ba kosina ba combat ba guerre eza makasi bobeta te combattant boketo melili gorodo melili OK c'est bon merci beaucoup cité déjà donc to comme la merci na ba abonné na biso ya chaîne Vision Plus TV RDC officiel. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Vision Plus TV RDC officiel Orozala des sites Orozala certifié. Voilà tozali na communicateur ya Weranson et Messi Bokanga wa défendra logo nae à chaque fois tozarani na posta na chaîne oyo à se présentera vraiment merci nae et puis merci na ba téléspectateurs tout oyo besoin qui occasion rolanda biso partout dans le monde yo ozana nous abonner à chaîne noté. Comment vraiment abonner à la chaîne Ekosala biso bien. Merci à notre la patronne Bella Dinganga maman sociale vraiment merci na yo et puis merci na maître Serge Loukeba merci na yo et puis merci na Montréal na Sima Caméra petit 3 fois Aza 3 fois koyeba musala esala bien na lobaka koyeba musala esala bien parce que musala et banaka toujours na miso batu par rapport nenge musala ezo salama. Merci à mon vieux Ange Mwamba l'ambassadeur déjà tozana na Katsakin donc ba bienvenue na na Katsa Congo tozana yo et puis là mon vieux Pichulingo na Carmeline Misam maman sociale à Katsa Suisse. Merci Nabino vraiment ezalaki ya bino leki ndeko yaya nyonso ya bino le bras qui goma obo message li usaba télévision na bino ngana bino soki Jésus Christ azonte to komona na mbala sima ciao bye.